Mais comment fait-il que livre, oh, il y a des livres sataniques, mais exalément n'a pas Léon. Ah, ouais, n'a pas livre, oh. Umuni aw sango azosala misa na bakoliti na ye sango ye azosala misa na bakoliti na ye mais sango mususu na mamelo bazo sacrifier moto et pas ya démon constater les grands donc yangona bakamata sikoyo bondoki wana alors ba commissaire basala ngo église pour baluka ndeni ya ko dominer monde entier donc un combat à Jésus à Latisango Lucifer. Lucifer, bien au benga Jésus, c'est un bo bengande Lucifer. Secret ezali munene, yango na senga ka toujours débat, na utiko senga débat. Soki o yozolo bana démoniaque, azali na boite. Yesu andoki azaya ya Satan aza. Mais Yesu vrai pas azali. Là na zo bisa o ya vrai azate. Papa toli pourquoi linga batu no mutunate. La tali ba vidéo na wa. Bon, limbi sangari. Omoni dans ma kamalukuta donc ils ont secret oyo bato a monde de ténèbres ba yebi yango na kanisi maman non totanga non limbi sangai nano yo pesi ba vexé hein yo pesi ba vexé nga ko pesi ba verset pesa nano soki komi de bana yo pesa nano le oyo zo mona oyo soki otangi susu na Matthieu chapitre 10 verset 34 à 36 mais Jésus alobi kuna ke ya ko tia kimia na kati ya mokilité. Je ne suis pas venu apporter la paix au monde, mais les combats. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre maison. Donc Jésus a dit qu'il y a une mokilité. Na bitumba akinde na bokabwani yoko koma na banguna ba bakosalo mabeka bato anda kono moko bongo siko mwana nzambe nini oyo akuyiko zala na ba comportement ndenge wana Papa Toli ya pona ko faire endormir biso na kati ya religion satanique. Merci Papa Toli ba zo moya ko coloniser biso na kati ya religion satanique na bango ba zo moya ko latisa biso milimu mabe à travers ya ba kombo oyo ba zo yela biso y compris na ba symbole satanique oyo bango basalela. Azamwana motote Sangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kolapye mapapu, masope mafuta Toko kesi kana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Aza mwana motote po akosangai Abongwa ni pete po awangana le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, tous qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est la vôtre, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Soyez le bienvenu dans cette émission qui réunit pas mal des hommes. Émission micro offert. Donc, aujourd'hui, tout ça, les descentes d'Abisso, on s'est lié pour tous moko, ya bandeko na biso, mwana mboka, mwana Congo, papa Toli, oyo bandeko albanda, ba komela ki biso, ba tindi biso. Donc, je salue en passant papa Sunda, que le Seigneur te bénisse. Voilà, tozana ye atokobeta masolo, mingi boko yeba, oyo penza, makambo bomba mana mboka, makambo bomba mana Afrique. Pourquoi pas, na ba église, na biso. Beaucoup messana, papa Toli. Mais avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu à travers ces cantiques que va nous balancer la régie et on se retrouve tout juste après. Je signale déjà derrière la caméra, c'est Alain Kiakala et Natambolina Mokona Bango. Il s'appelle Gédéon, le frère Gédéon, Alpha. Donnez-nous ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous.
Allez, Katela. Papa. Yambalo ya taba pasteur bakokata. Allez, Katela. Binana yo. Yambalo ya taba ministre bakokata. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Mais comment fait-il que livre, il y a un livre satanique, mais excellemment n'a pas Léon. Mais comment fait-il que Saint-Père a un livre magique? Et puis, il y a uniquement Yabango. Oh, il peut y avoir un dictionnaire initiatique Yabango. Et puis, ceux qui ont un dictionnaire initiatique, au commun, les lois de Bango, la côté abisso. Bakola kisa soki ba ndenge nani verkisa yembaka na njema na komitu na kalokuti ndio wapi okota nda kwanza mokuta bikeko nyonso basatu bebike kwa mendele mais soki ke kwa mtu mwindu batia ngo mokela yewa na nde satana mais njoka nde soki otali malamu awa na kati ya livre oyo umuni awa sango azosala misa na bakoriti na ye sango yeyo azosala misa na bakoriti na ye mais sango mususu na mamelo bazo sacrifier moto et pas ya démon bon awa ba komini. Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons consacré une étude au problème du mal. Nous n'y reviendrons pas ici, nous contentant de donner ci-dessous une liste nominale des principaux démons de la tradition occidentale. Pour donner essence à cette liste extravagante, ajoutons que régulièrement l'exorcisme pratiqué par certains prêtres spécialisés de l'Église catholique ne peuvent aboutir si l'exorciste ne connaît pas le diable auquel il a affaire. Toutes les risques sont bonnes pour convaincre les démons de révéler son nom. Donc, l'exorcisme est extrêmement catholique. Donc, il y a des démons, il y a des démons, Démogorgon, divinité infernale et mystérieuse de l'Empire romain décadent, il était évoqué dans les cérémonies magiques et certains auteurs l'ont considéré comme le dieu suprême de l'ésotérisme romain pré-chrétien. Donc, il y a makambo oyuba yila kibiso esiko yokombe ya Yesu ebimeli ndokande ewuti na kati ya Démogorgon. Donc c'est-à-dire divinité infernale et mystérieuse de l'Empire romain. Donc c'est-à-dire Empire romain bangonde la basala nyoso pour lelo église catholique de la comme église d'état. Donc ndokande ezaki eloko moko oyo ezaki créé na constater les grands. Donc, il y a un bakamata sikoyo bondoki wana. Alors, commissaire basala ngo église pour balukandeni ni ya ko dominer monde entier. Donc, nde likambo ezali wana
secret ezali monene. Papa tolingo ta réception nini ke Yesu ayaka te, Yesu atikala kozala te, ke nyonso babeta masula ya Bible ya Yesu eza lokuta. To olingo ta réception ke Yesu ayaka azali ya mindele, aza ndoki, aza démon. Yo olingo ta réception nini? Na mukuse na koloba boye. Nauti koloba ke Jésus ya malamu azali te. Mundele nde abongolo akamataka kombo ya Lucifer, kombo ya Jésus alatisi yango Lucifer. Lucifer bilo zobenga Jésus tendo ande bobenga nde Lucifer. Secret ezali munene yango na senga ka toujours débat, nauti ko senga débat na kati ya Congo awa ça fait 1 mois. Soki na kosi oyo na confirmer que Jésus a Lucifer ye orande Lucifer oyo moni kinga na kosi aya ko contredire mais émission ngo nazo sala ngo na chaîne ya christianisme ya protestante na CBS chaque dimanche na 18h bokolanda ngai pamba te même ata awa pe osala même ata po ape ezaka kuna pete po ngape na kokozwa mutu andimi asa no débat a démontrer que Yesu Masia aya ya solo azali Yesu Masia pe lokuta azali ndenge na uti otuna awa eloko ya vrai ezalaka ya faux peza comment yozolingaka ya faux ezala ya vrai ezala te mokolo moko boy soki oyo yozoloba na démoniaque azali na boite Yesu andoki aza ya Satan aza mais Yesu a vrai pas azali ndana zo bisa ya vrai azate na toli kolinga batu no mutuna te la tali ba vidéo na wa bon limbi sangali omoni mama donc boza biso nyonso toza bana mike makambo oyo eyelaki biso donc ekutaki biso toza kutu te na mokili oyo tozobotama na kati ya lokuta tozokola na kati ya lokuta bakoko na biso batata na biso babotamaki na kati ya lokuta wana bakoli na kati ya lokuta bakufika na kati ya lokuta biso pe lelo tobotami tozokola kati na kati ya lokuta me ngonga ekoki po ete tomi se libere mama na ngai mama Congo donc tomi se libere donc tokosa mingi il faut indépendance spirituelle makamba yetu ni za makamba lokuta donc eza secret oyo bato a monde de ténèbres bayebi yango na kanisi mama pardon to tangana no limbisa ngai nano yo pesi ba vexite yo pesi ba vexite nga ko pesi te ba verset pesa nano soki komi de bana yo pesa nano te komi de bate komi ne mutu na te pesa ko ne bandeli oui ça va que awa weza question na réponse OK pesa donc ngandenge na zabo naza ko représenter bato oyo ba otelemela makambo na yo voilà pour journaliste za bongo ngana ye a te pona melanio so papa toli ya koloba na ye pona représenter bato ba ko boya pona ngozana sana bato ba ko ba za bongo te parce que ngai na ko lakisa ke nazana bango soki yo banda ko ndima ke ezana positif ngana ngana na négativité totuna Marc 5 po ba vexo ko tanga awa eza kaka ya bato bakoma o bakomela Yesu eza livre inspiré mais asko na vexé oyo pesi ba otangi tangi ba Bible Marc 5 alobi na bisopo kezaki moko Yesu akoya akutela mutu moko aliboma mutu aliboma milimo mabe se tondi na kati ya nzoto na ye Yesu ngana akolobela nde yeyo mutu wana liboma azaki lié na ba chaîne ekanga milimo mabe tondaki na kati ya nzoto na ye mais tango amoni Yesu akimi mbango akoya na makolo Yesu tasa nini akoye asuki kaka na kokwea te po mutu pamba bakoya na makolo na ye te tango akoye na makolo na ye alobi boye il cria d'une voix forte ayant vu Jésus balobi amoni Yesu Yesu oyo kolobela te ngana bi Yesu ngana kolobela ayant vu Jésus de loin il courut se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte qui a-t-il entre moi et toi Jésus fils de Dieu très haut njoka ne mwindo yo monaki eutaki likolo yepe mutu ana liboma alobi ete yo zali mwana ya Nzambe ya likolo je t'en conjure na bondeli yo na kombo Nzambe oyo potangi ka Nzambe Nzambe sikoyo ba yo lobi kuna Dieu wana bateka ngo na minuscule mais oyo sikoyo ba tiango ngape na tangisa mo moke ko mona ba komi na majuscule ba bike Yesu aza mwana ya Nzambe ya majuscule ne me tourmente pas car Jésus lui disait sors de cet homme esprit impur donc oyo Yesu siko ya solo ko benga na esprit impur esprit mabe oyo ya satana te oyo démon te
Yesu ya nzambe ya mwana solo na miniskile alobi ete bima na kati na nzoto yo molimo mabe. Papa toli na bengi mba misato na mukuse na kolobabuyi mama o nyonso eza ba aventure ba saela biso pamba te ndenge outi koloba ke Jésus azotambola mutu moko amoni ye aye kokwea liboso na ye po te asunga ye boye te. Alors mais eza mpe na mutu mosusu kaka alobaki Marc 10 17 à 18 17 à 18 bon Jésus azolekana Nicodème amoni ye akimi mbangu afukami liboso na ye abenge molakisi malamu ndenge nini nakoki kosala po te nazwa bomoi ya seko. Yesu asilikili abi poni no benga molakisi malamu mutu malamu na mokili azali te kaka ye moko nzambe. Po nini Jésus alobaki ye pe aza malamu te kaka ye moko nzambe. Alors yango wana mama Bible ozomona oyo soki otangi lisusu na Matthieu chapitre 10 verset 34 à 36. Mais Jésus alobi kuna ke ya yi kotia kimia na kati ya mokili te. Je ne suis pas venu apporter la paix au monde, mais les combats. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre maison. Donc Jésus a dit qu'il y a une qui m'a mokilité. Avec na bitumba, avec na bokabwani, yoko koma na banguna ba bakosalo mabeka batanda kono moko. Bongo siko mwana nzambe nini oyo akuyi kozala na ba comportement ya ndenge wana. Papa Toli. Te na zongia. Avant na yelo bato bosa bango débat. Tikanga na zongi sona no. Moto ana lobi na Yesu boy. Maître. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Abengi bon maître. Mazo tout na ye. Na sala nini ponga na zwa bokondi ya likolo place yo mona ki mwinde bute. Voilà. Papa Toli. Papa kana Bible. Papa Toli. Papa mboso albaki ki nyonso ezala biso théâtre te malembe. Avant to ya afoto za non na kokita. Alobi na ye bon maître. Yesu na koya na ye na se awawa. Ayaki na biteni bo mibale. Bako benge mwana na nzambe lokwa na molimo. Bako benga ye pe mwana na moto. Na nzoto po alataki nzoto na bomoto. Yesu ngala kolobela ya bien. Yo zana Yesu no ya mabe. O kinoka na l'église catholique to koma. Nde sikoyo ya bengi maître na lole po muto azo bengi maître Yesu tangi se place monte. Mais muto ba benga ka maître zanani. Eza muto yo la pardon papa na zela malembe te papa Toli. Mutu o ba benga ka maître zali mutu oyoyo yo tangisi netu yo zabo. Ozali maître ya ba disciple na yo. Ngo tangisi ngeloko moko te. Okozala maître ba bato yo kolakisa makao. Ye mutu akobenga Yesu maître, Yesu atangisa esika moko te. Abengi bon maître. Nde Yesu ayebisi ye. Yo kobenga ngai bon maître pona ni malembe te papa Toli. Okobenga ngai bon maître pona ni kwa pe ngala tangisi yo te yo kobenga ngai ndenge ni oyebike ngala zali bon maître. Mais loko na sepeli ayo na partia mi bala lobi na sala nini pona kota bokonja likolo place papa Toli amonaki mwinde ko bete uti na likolo na sala ndenge nini pona mona bokonji wana Yesu alobi na yebo molakisi malamu ase nini azalite. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi ni ozobenga nga mutu malamu? Ase na raison Yesu atune mutu na tune pourquoi ni ozobenga nga mutu malamu? Po yo vanda na ngai te, yo zala na ngai te, yo oliaki na ngate ngape na za maître no te ponga na lakisi yo nano te eloko yo bengi nga maître pona ni poko benga nga maître ya malamu. Nzoka ndeso papa Toli to zongi na acte des apôtres. Ezaki na mutu moko azalaki na molimo ya piton na kati na ye ekopela kati ne mwana mwasi moko o ba demona ba konzi na ye balatisa ke molimo na piton po bazwa ba tirer ba profit ba mona polo ba bandi ko benga ye
abandi koloba bolanda mutu ana za mutu malamu bolanda mutu ana za mutu malamu nzoka ni malobo ezoloba na kati ya mwana mwasi wana ya molimo ya piton ezaki ya nzambe te ezaki molimo ya satana Paul alobi na ba alobi azoloba makambo malamu mais Paul alobi ke akanga munoko na ye asosola ki molimo eza wana Yesu pa koloba na mutu wana ke bon maître awa pour la nyonso benga nga bon maître après koloba il n'y a pas de bon que Dieu nzokande Yesu masi aza nzambe batie pe na majuscule yokate alobi moto malamu azali te kaka nzambe yo bengi ngai bon maître na ndenga mokili to zo benga ngai bon maître na ndenga bon nzambe po yazo senga kota bokondi na likolo omoni ke na Bible balobi ke ko interpréter na ndenge mususu te alors Bible lobi ndenge ozo ko interpréter wana te Bible lobi pour lui pourquoi m'appelle-t-il bon? Il n'y a pas de bon à part Dieu seul. Donc c'est-à-dire pour un benga moto malam na mukili atati te kaka ye moko nzambe la kisete yebe amiti na kati ya bato ya mabe ndenge lokolo ba benga sur les donc azaki camarade bato ya mauvaise réputation ozomona donc maman total tokinde malembe pardon mingi na zosenga na bino peuple donc peuple congolais peuple africain général et puis na sengi peuple ya monde entier ngonga toki pote to landela buto luka presque ko busolo ezali wapi po omoni ke net lokola utiko lobake Jésus yewana donc Jésus malamu azali mais so totali malamu na Matthieu chapitre 12 verset 8 kona Jésus lui car le fils de l'homme est maître du sabbat. Fils de l'homme est maître du sabbat. Fils de l'homme c'est Jésus. Il y a des mots qu'on dit à sabbat. Mais sabbat c'est la journée à bas sorcier. Mutu moko te ko yo moko oji ko lobake to na sabbat mi balé. Sabbat ya solo na sabbat ya mabe. Sabbat ya bien ko banda vendredi kino suki samedi. Sabbat ya mabe ko banda samedi na butu kino dimanche esuki dimanche. Oh nga la lobi ke nga na zobo ya yote ke ya mabe azali yeso mabe aza mais yeso bien za pona yoka o yeso kosuka ka wana te yoka kitamuke siko to samla ka sabani ba yebo prendre biso sabani ni to samla ya vendredi ou bien vendredi na poko te samedi na poko ou bien o banda ka samedi na minuit dimanche sabani to samla ya dimanche non alors nzoka nde ekuna nde siko ba faire gare biso donc nde konangai pona nini mokili wa basamba to sambela sabata pona to sambela dimanche pona saba to biso po olobi kezo banda samedi na minuit mais biso to sambela samedi na minuit to sambela dimanche na tongo pona nini to sambela dimanche na tongo pamba te nzamba kelaki mikolo misambo balobi ke Bible lobi na Genèse asa nini apemaki mokolo ya sambo alors alobi ke bo honorer ngai mokolo ya sambo oyo nga na pemaki bino pe sengeli Yesu pa koti disons nzambe pa koti biso na bopemi biso soki to kosambela mokolo ya dimanche eza pona nanu sabata te eza nanu pona nzambo akeli likolo na se oyo monaki apemaki mokolo ya 7e jour yango bato bakendaka kosambela ye nzambe wana mokolo ya nini ya 7e jour papa to lisangisa question ona oyo Yesu wana oyo kolobake aza mutu mabe mais yoka makambo alobi na 19 alobi na mutu wana alobi tu connais le commandement tu ne tueras point wana Yesu oyo alobi ke mutu malamu azate si quoi bandi koloba tu connais le commandement tu ne commettras point oh yeso malamu boya lobi ke oh yesu nesko na 19 na saka na makambo yo pesi Marc 10 yo sukai na 18 ngala kiti na 19 yesu abandi ko ebisa mutu wana wa bengi ke mutu malamu azalaka te ya pas de bon yesu abike mutu malamu azate ka nzambe siko potali sike nka nga nzambe mutu naza mutu malamu abandi ko ebise oyebi commandement ninge zate okoboma te okosala adultère te okoboma mutu te tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton frère. Tu ne feras tort. Oh, ça la mutuma bête. Oh non, ton père. Oh, Yesus quoi malam. Bani kotel sa mutana makamo malam. Oh yo kosal. Zela. Kaka ye wana mutu loba ike azam mutu malam ote. Hein? Kaka nzambe ndiaza malam. Akase bisa ke na côté ya maître ya moto ngala na nga mutu po ayeko kufela biso. Ayeko kufela mokili na masumu na bonzoto. Mutamala mwazalite pour attaquer déjà nzoto masumu mais na lolenge ya éternité abonza minga bandi kotangela oyebi commandement okosala boy
okokende boy koboma mutu te est-ce que mutu ya mabe ondenge olobaki ozokokanisa Yesu na oyo est-ce que koyebisa mutu makambo malamu kitoko boy mama escroc atambolaka maloba nini ya sukali yango bible eza na makambo ebele oyo ezali pote elemba biso tomona lokola eza makambo ya malamu nzoka te eza makambo ya malamu te pamba te na kati kuna eza mpe na baverset satanique oyo eza na kati ya bible donc mikolo ezali koya to kodevelope yango mpo comprendre kaka meke non en tout cas eza livre moko satanique alors nga nazoyebisa nano lelo oyo na kati ya religion chrétienne bakamati elembo ya croix elembo ya étoile mais étoile yango tozwa ko dévoiler déjà secret nango awa oyo Jésus alobi ki yende étoile bila timate mais étoile oyo soki totali malamu okuta ngo na ba église okuta ngo pe na ba bilamba ya soi-disant basali ya nzambe okuta ngo pe forme na ba drapeau ya ba église tina ba drapeau ba parti politique ndande ezali étoile ezo représenter déjà diable soki totali malamu tous totali na bozindo na uti ko la kisayo awa omoni ko na livre oyo ba commune cosmogonie des roses croix mais na kati wa philosophie mystique chrétienne soki totali awa omona elembo mibale ekuluzu na étoile nzoka nde ekuluzu oyo na étoile yango nde ezali symbole ya liboso oyo vraiment eza même na kati ya occultisme oyo bango basalelaka donc lelo oyo makambo oyo nga nazolakisa yo eza ngai te eza ndenge molimo ya nzambe elakisanga mpo loutu olobaka esengeli mpe napota lisusu soki théologie mais ngai nayaka nanga mpona kozala soi-disant mosali ya nzambe te nga nazala na militaire mais nzambe alakisi ngai ndenge nini baki kokosa biso yango na mpe lelo nasali na totalize 33 ans ya koloba mpe ya kodevoile secret yanga na kati mpe ya balivre oyo nga kutu nakoma te oyo mpe congolais moko akoma te naza na livre moko awa nazoluka yango livre oyo mpo namoni yo oza mpenza talanga livre oyo nini olibible donc nzoka nde eza na babible mosusu oyo balakisaka bino yango te eza na babible mpo ndongo outi kolobake tradition ya babible esalemi mingi na balange bamosusu ntango azosala tradition wana donc mbala moko mpe baerreur mpe ekoki kozanga te mpo atene erreur d'orthographe ezangaka te ozomona moni sikoyo véritable bible ozomona véritable bible euti awa mais awa boye omoi toujours symbole ya ekuluzu mais awa na bible oyo mama yo atake vrai chrétienne okoki kotangela biso oli otanga awa tangela no awa po nga natanga oyo yanga yo tanga oyo yo nde toza nga natanga oyo yanga yo tanga oyo yo oyo nyonso oyo ezala oyo ezalaka ya yo po yo ndo oza chrétien nga natanga oyo yanga yango oyo so olingi nabakisa mpe mosu eza na kati ya motuka nabimisa bible na nga natanga yanga oyo eza ya yo yanga ite euti nde na bino mpo nga nazalanga na bible te lokola ekomi na maboko na ozomona na ekuluzu bandeko botala bible estce oyo ezaka bango moko bakolo bible bato bayaka nango babombela biso bamikanda mosusu yango moni lokola papa toli nangi natuna yo nangi natuna papa toli étoile oyo ebimaka na tongo eto na butu na asala yango bon mama eza na oyebi oyo tobengi minzoto oyo tozomona yango na astrologie oyo ezali yango oyo ya likolo wana te landanga malamu ezali ya likolo te motu moko oyo amwataki ndeko ba formule ya étoile ndenge nini ezali ezala combien de branches azali te mais oyo nde oyo tobengaka astrologie eza magie yango nde bango basalelaka yango yango wana mpe ebimisa calendrier ya ésotérisme romain oyo lelo yo ozolobaki nzambe akelaki nini mokili na 7 jours mais nzoka nde ezali calendrier moko satanique oyo ozokolobela biso oyo boye euti na ésotérisme romain yango wana calendrier wana ezocorrespondre na 7 planètes cosmiques lundi ezoko signifie planète lune mardi planète Mars
mercredi, mercure, jeudi. Ozomona siko selon ndenge basala ba biloko na bango na ba calendrier satanique wana. Et yé comme ça na 12 mois de l'année. 12 mois de l'année. Donc 12 heures du jour, 12 heures de la nuit. Hein? Donc 12 mois, donc 12. Pourquoi 12? 12 heures du jour, 12 heures de la nuit, 12 mois. Pourquoi 12? Et puis, au lieu de nous apporter à l'apôtre et à Jésus, juste 12 apôtres. Nzo kande secret zaliwana eutina duodenaire. Duodenaire qui correspond au nombre 12. Donc, nous sommes euti kobima na katia oba bengaka signes du zodiaque, 12 signes du zodiaque. Alors, na katia mbondoki. Yangona lelo ezane magie mutoyo aza grando qui va bien toujours 12 malais. Le nombre 12 c'est le nombre moko satanique. Nazana ba preuve tokokota na buzindo pona ko dévoiler voir mes secrets. Zela na secret ya ba lettre alphabétique na ba chiffre oyo ba ila biso. Makambo ezali ebele. Yangona na lobi boye mama. Nombre 12 wana. Donc tout d'abord, banda lelo, ba congolais, bon longola nano, soi-disant, mokolo, donc et calendrier, oh tozo ko sale la oyo, oh sur teli malam. Surtout celle, tout sale la niyo sale le calendrier. Oui, na sala. Ko sala non salite. Ezali. Bon, na mukuse, mama na mukuse. Webi ke landa malam. Webi ke Barabe, bazana calendrier na bango. Webiki, bashino, bazana calendrier na bango. Webiki, chaque peuple, bazana calendrier na bango. Bon, ce calendrier na biso, ezali wapi, po biso linga kakolula, oya bapaya, mais oya biso tolingi kokota na buzindo koya ba yangote. Yango wana na lobi boye. Bomoni makamona solo ba awo. Euti nangaite ezali ndenge mulimo nzambe ezo dévoiler ngana zana nga soda au lieu que beaucoup tanga na mandoki mais okutinga na ba buku oyo kutunga moto na komate. Et puis aussi ko mona ba komi alchimie et les secrets des grands arcanes avec les clés du testament des philosophes. Donc ba makambo nyonso oyo lelo bino bozo landa oyo bozo croire na yango ezali makambo oyo ya bondoki ba lamba yango na ndenge nini bakoki koya pona ko faire endormir biso na kati ya religion satanique. Merci papa Todi. Ba zo moya ko coloniser biso na kati ya religion satanique na bango ba zo moya ko latisa biso milimo mabe à travers ya ba kombo oyo bazo yela biso y compris na ba symbole satanique oyo bango basalela. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana